tosolola yango ebandi napesi bino mbote na nkombo na Yesu nkombo na ngai eza Dorcas Kalafano ndenge boyebi naza na esengo makasi lelo mpona émission ya lelo ezali tellement spécial parce que toyambeli bino frère Ike Baale oyo asepelisa biso na banzembo ebele na baalbum ya ndenge na ndenge naye nde lelo tokobeta masolo ya parcours na ye. Mais avant de côté na vivre à CG, non c'est nga na bino bandeko bo partager massivement, bo s'abonner, ba ono bo s'abonner te, bo tika ba commentaire sur kezali parce que émission oso ko aider te et ko aider ndeko na yo frère Ike Baale. Bonjour. Bonjour ma sœur. Bienvenue na tous. Amen. Tout ce que nous voyons avant de banda un monde de commentaire. Shalom, bienvenue dans le Seigneur, Zamba Bambola Bino. Solo tous les gens qui sont Dorcas Awa Natiblen et n'ayez émission où il faut rester toujours contact connecté parce que bientôt aux Pamboulama Makamamala Mouizali parce que c'est poussé par le sucre que les gens m'ont parlé de la part de Dieu. Le cola tout ça Moussala Nzambe, donc l'obéla Nzambe, tout ça n'a pas dit Makimo Moussato Kambabiso na Kombo na Yesu Masia. Voilà, Saint-Esprit au Kambabiso. Excusez frère Ike. Tongi toye banano histoire d'amour na Yesu e bandaki wapi poto muno kamba moko obimi okomi koembela biso banzemba bien mais avant to kende vraiment na profondeur to kolinga toye ba histoire d'amour na yo na Yesu. Oui, na histoire d'amour na Yesu ezali eloko moko très nalobaka eza esengo mingi parce que nga na pensaka te mokolo moko na yeba Yesu na mutu na nga na tikala kokanisa te mokomona yeba Yesu posa nge ezalaki ke nde nazalaka ndenge wana mpona nde koprepare ezalaki koprepare na bomoi na nge ezalaki ke semie kaka mokolo mosusu nakokufa na nga mpo nayebi ke Yesu alingaka ne nga te Nzambe alingaka nga te parce nga nazalaki incrédule na nde kondima te ke Nzambe azalaka malgré makambo nyonso nayomona Nzambe asali likolo asali na se. Mais pour moi, on a demandé qu'on dimate Nzamba Zalaka parce que soka Zalaka, on va y kobosa na ngate. Wana makambu ou ngana ndo ta mono na mutu. Yango pesa une incrédulité ya makasi. On va y kondima jamais Nzambe. Mais le kola Nzambe moko na mabongisi na ye. Apona kanga. Bibi oyo ya apona asa justifier bango, abongisa bango a prédestiné bango. Le kola nazaki mutu na bienga maka avant ngai moko. Nandi makoya epa ya Yesu nde mokolo moko na lalaki na butu Nzambe alakisaki ngai tozoyemba na église na kati na église wana nzembo to bande koyemba na sutuki na pongi na yoki même nzembo wana ezoyemba na église nabi na kende église na boyi deuxième butu su na lali ndenge moko na lamuki na tongo même nzembo wana eyemba na église na su décision na obi aujourd'hui na okende na église okende pe na kende église mbala moko na nde na tikalaka na église na bongola motema te mpo na nzala o nazonyokwama nazobela maladi moko naza infirme mais eza te elembo ya handicap ndetinda nga na luka Nzambe yokanga bien ngai koluka Nzambe histoire ya amour na nga na Nzambe eza te parce que nalukaki natambola eza te parce que nalukaki nakoma na famille ya bato ya mbongo eza te parce que nalingaki na bonga un jour mais zalaki parce que nalingaki eloko te mais yende mutu aponaki nga abengi nga pe na ye. Wow. Olobi ke olotaki ndoto ozoyemba nzembo esi okoyembela biso nzembo yango so oza na kara ti lelo? Nzembo oyo naliokaka eza nzembo moko na bosana koyoka yango mais ntango nga nayaki na église kokóma nakomaki na église ntango nakomi na église ntango bayambi nga na moment ya offrande baobi na ngai frère yemba première fois naya na église koyemba ngo mpe bayebaki ke appel wana okóma nakomi bango nayembi nzembo ya kangola ngai nkolo nkolo Yesu mosungi na ngai papa kangola ngai na bikai nayemba nzembo wana. Wow, ça c'est très bien. Église oyo okendaki bayebi yo te? Bayebaki okoyemba bato bayebaki nazalaki musicien
profane. Ah, donc Voilà. ozongi siko. Frère Ike ozaka musicien profane. Mm. Eloko nini epozaki oke comme musicien profane à l'époque? À l'époque nabotama musicien nga nabotama na bandi koyemba dès le bas âge. Na ba âge. Non, bo mwana nga Vraiment koyemba na bo mwana ya lokwa mwana na nga ya moke oyo ya mobali ye ayemba na ye aza depuis une année ayemba na ye déjà. Okay. Ata zo malobe ebima ya bien te mais azoyemba déjà donc c'est que bandi na ye musique depuis bo mwana. Oh, oui. Aza na don wana na charisme wana. Donc obanaki eloko eposaki yo okoma musicien profane ezaka parce que osepelaka na musique. Na sepela na musique parce que nazalaki eza vraiment hobby na nga eza oyo euti na makila. Eloko na bande ko vivre nango vraiment ezalaki musique. Donc so na bimi boye koyemba na lamuki koyemba makambo tu koyemba do ezalaki automatique pour nga. À l'époque ozalaki na orchestre profane à l'époque. Bon nga nazali na orchestre te nga nazali na groupe folklorique. Ya yo moko. Nabandaki na groupe folklorique yanga moko. Après na ekokoma na groupe folklorique esobolo pesa poids. Après na longo na groupe folklorique esobolo pesa poids. Na koma ekokombiner esobolo na staff musique ezalaki siko orchestre. Siko avant ozwa appel na yo obandaki na ba groupe wana. Siko eloko nini se passaki réellement otika ba musique profane parce que biso toyebi musique profane eza lokola musique religieuse te. Musique profane eza un peu différent. Eloko nini epusaki otika musique wana oya na musique chrétien. Ilo te nga ilo mo te pusa ngai pona o tika musique kende na musique anza. Intérêt moko te nga na mona na kati. Banga kosimba kisi te na musique profane. Eloko moko te ngai eloko esama kaka ke nzamba benga na ndoto yaka. Ndina longo ekuna na ye. Eza te ko musique ya nzambe ezosimba tika na beta musique mpo na somba lupango musique ya nzambe ezosimba mpona nakende poto oyo musique ya nzambe ntango mosusu na okota lola ngai na beta ye musique wana te mpo na kota lola nabeta musique ya nzambe te mpo na kota lola nabeta musique ya nzambe te mpo na sala nini nzambe nde moto abengaki ngai ntango abengi ngai nakomi koteya nde mokolo moko alobi na ngai na nzela na luyembo na kotombola donc intérêt moko te nazalaka nango na musique ya nzambe. Amen. Intérêt moko te mais lokola eza mosala oyo abenganga ye moko azozwa soin na nga. Ok, lokola nzambe. C'est celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Amen. Alors à quel moment oui bato mususu eza bato mususu apasaka na pesa conseil pour bato mususu bakopa bato mususu baza lokola ntango oyembela nzambe baza lokola baye koluka job oyo toza na hotel plaza moka ye na yo luka mosala bazwi ye abandi kosala eza bato mosusu mpe avandi na ndako ayembaka tali babi natika na nga mambo ya nzambe natika mokili mokili nakeli mpa nzambe moto mosusu alobi lokwa nayembaka bie natika na ngai koyembela mokili nakoma oyembela nzambe ye moko aye koluka job epa nzambe ayoluka mosala me nzambe apesi ye mosala wana te malgré aza na don aye kosala yango donc eza tout à fait différent ngai sikoyo naye koluka job epa nzambe te eza ke ye amoni nga abengi nga ntango abengi nga ntango mpe na bandi kotia eloba nzambe mokomona oyemba nzambe abi na ngai mosala na kotombola eza koyemba abandi mpe kopesa nga banzembo c'est ça yango omoni soko olingo nyonso ayikeya oyemba yebaki na oya na nga na kosenga yo mbongo te yo prepare ka lipamboli oyo oza nango pambolinga. Amen. Ndenge outi koloba bato mosusu bayaka koluka musala pa nzambe donc ongo yebisa biso ke na musique religieuse nde tobengaka yango musique ya nzambe eza mpe na bamusicien oyo babengama na bango te baya na bango kaka bango moko mpo bayemba bien. Mais bible elobi clair eza mpe mabe te moto atali ke ayembaka bien amoniki oli nayembela mokili tika nayembela nzambe baza na bango bayembaka mpe koleka nga bayembaka mpe kitoko bazwi mpe succès eza bongo eza aye nayika epa nzambe abiki nzambe naye nayembelaka o baza na bango bavolontaire babénévole oyo baye kosala mais kozala mpasi nde soki bénévole aye mpona intérêt moko quelconque soki eza intérêt ya lola eza bien mais soki bénévole aye mpona intérêt moko ya bambongo voyage nini sukasuka ayakaka kokoma impudique coureur de chico. Wow. Donc
qu'est-ce que tu peux dire parce que côté déjà na point wana pona batu oyo bayakaka musique pona parce que ayembaka bien ayebi koyemba amoni ke abotama déjà na famille chrétienne et puis après nakendanga kaka koyemba poso nake na musique profane baparent bakosilika lokwa nayembaka bien naza mwana ya nzambe mwana ya église nakee kaka koyemba okoyebisa boni bonga na okonseye bango eza mabe te eza nango mabe te me nakoloba na bango kaka baluka l'essentiel notre Jésus-Christ. Amen. Baye koyembela nzambe baluka liboso bokonzi alola. Amen. Bible lobi toluka liboso bokonzi alola. Koyemba Satan ezalaki service à Satan. Amen. Donc Lucifer, ange des lumières, yem tabandaki koyemba mais un jour nzambe atalaki façon ya voir ange des lumières te atalaki yembeli ya Lucifer te abwakaki ye. Donc oyebisa mutu moko soki oza na don olingi koya koyembela nzambe eza mabe te oponi nzela ya malamu osali malamu oponi nzela ya malamu mais le problème luka l'essentiel luka nzambe pusana pembeni na ye yeba ye na bosolo po te mokolo moko okota lola yango na obi nzambe apambola Maria MG oyo tobande kobenga ye nani MG30 MG30 ye siko lelo aluka vima nzambe kasi ntango ayaki alingani mpe oyemba te me nzambe azongisa esusu mpona yemba nzambe apambola yo MG30 amen nzambe apambola yo MG Maria. On se revoit juste après. Voilà, de retour sur ce plateau. Ba réponse c'est vraiment kitoko. Tozo sepela ndenge papa na biso azo répondre biso. Ba frère Ike yebisa biso à quel moment obandaki siko carrière? C'était dans quelles circonstances? Oyo lobaki ngai siko nakota na musique na bisala ngolo la carrière. Oui, merci. Nga mokolo moko nazalaki soyi nazo yemba, soyi nazo modéré, ngai ko yemba. Na église na biso Wave et pas passer challenger mon fils Ngandu mon père spirituel. Amen. Surtout nazo ko yemba, tant nazo modéré na o yemba. Soyi pe bandi ko teya, na bandaki ko yemba. Et ko sala siko nini ke batu nyonso tu bakomi kosepela nde na yembaka koyemba ebandaki kopesa mwa influence makasi sikoyo oyebi kosala ke mokolo moko camarade moko pasteur moko pasteur Bruno Ndala ye ayaki abi nanga évangéliste à l'époque babengaka Ike frère Ike tozali na campagne moko nazobongisa église na nga me na olinga oyemba parce oyemba bien ngana lobi abi oyemba bien nana besoin yemba la campagne wana cha kombo na première fois muta liboso changa na kombo na ngana fiche kwa na yemba la campagne zaki pasteur Bruno Ndala. OK. Oui, nazali carrément reconnaissant oyebiki na ye na koti na campagne wana mukolo o campagne ezalaki ba mengi nga campagne wana ezalaki na Mayengi Kasai na Barumbu na coin ya Kasai. Ezalaki na territoire na ngai donc Mayenge eza place sur campagne eza Dodoma place et Somolo pesa kwa orchestre onga nazalaki bandaki ko répéter. Donc na obeta musique ya nzambe lesimo na ndeko obeta musique ya mokili est-ce que na ça répétition ya musique ya mokili et au sala nini ke tango na bandi ko yemba na yemba mko nzemwa bisiko nanga ikoki malade nanga ici papa machama vapona bande kobayoka ici donc na micro ba oyoka yemba lokola banje bako yembaka kuna na lola ici konanga Yesu tant nazo yemba ndenge wana batu o bazaki wana ba campagne ina libanda batu ba bakumu ya opesa nga mbongo batu bazo bina omoni mukolo wana ezalaki songo mbala moko nayoki na litoi na nga ike omoni musala poneli yo musala okotombola okotambola mboka nyonso tu yango na baloli elongo natali mutu aza te na continuer lisusu kwa nga na ndima première fois te nga il faut deuxième fois na bandi lisusu
donc asu ike omoni mosala na poneli yo na kotombola kotambola mokimomba na koyemba na surtout mbala moko tango nasisi koyemba tango na butu nango nazongi na ndako na bandi repentance epa nzambe par rapport tango nakomaki kosalela nzambe na négligeaki miziki mingi natikali nanga miziki mpo nayebaki miziki nasalaki yango kaka mpona mokili e natala prophète moko ayelinga na tongo prophète Pinda Bwana aye epai na nga alobi na ngai ike nzambe abengi nga mpona abenga na ye epai na yo mpona fortifie oke nzambe alobi akotombola yo na miziki nzambe akosala bobo ye azali na campagne te abandi koloba na nga bandi koloba na nga place nga nazalaki bible elobi promese ya nzambe ate ewumeli nzela yango ekokokisama amen ngai nabandi mbala moko sikoyo kosala nini korepete ntango nakomi kozwa bilembo oyo nzambe alakisaki ngai ke na kobeta miziki nalobi na paster nanga paster nangi na apprendre miziki parce que soki naoyemba folklorique apamba bato baoseka nga soki bandoyemba bamisien chrétien oyo bando oseka nga naosala nini nazwi décision nake kokota école ya miziki na inance nde place oyo nayaki kokutana sikoyo na bayembi ya minene oyo nakendeki kokutana wana na babini te nde tokokutana na bamusicien oyo ozomona bamisusu lelo bayebani na l'époque na biso to tozalaki kuna classe moko nazalaki na Francine Tsemi nazalaki na Elifa nazalaki na bato Mg30 bango mpe bazalaki na kati ya nini ezala to oyebi bamisu natanga bakombo te mpo bana mokili mpo bana Egypte moi natanga bato ya Egypte ya te biso twana fi na Kana sikoyo nayiki motu moko obeta libaku nde naoloba likambo ya Egypte na Kana me beta na libaku etali ngai te seja mbala nsima toyalobela mbala nsima nde sikoyo naye kozwa décision ya kotanga miziki na apprendre piano na apprendre guitare nde sikoyo na améliore miziki na ngai na apprendre solfège me nayebi mokolo moko professeur moko ntango tosala spectacle ntango toyambaki bamusicien oyo bayesika misusu oyo natangi bakombo ntango bayesika towana ozala chaque toyamba bamusicien tosala spectacle na spectacle wana batiaka ngai nayemba ntango nayembi professeur moko azalaki wana abi na nga ike ozotanga miziki na ina lelo na oyebisa o garder tonalité na o style na o ozobeta kotika yango te bakisa connaissance me likolo ya eloko me azalaki païen professeur wana lelo bafruit oyo alobaki na nga yango ekolisami liboso na miso ya bato donc nayaki na miziki ya nzambe na sens wana. Alors si je comprends bien. Après, tant aussi, c'est Ina, ndo lobby suko obeta premier album na ezaki likambo yangolo. On a tikala ko s'il ça jamais école. Jusqu'à présent tangaka. Non. Siko ndé na obima développeur web. Eba, na tangi siko na poto na tangi na Allemagne, na tangi na France. Waouh, ça c'est bien, ça c'est bien. Na longwe na raya ba illettré. Ça c'est bien. Mais tant que qui déjà Ina c'est ça qu'il était trop ça qui déjà intellectuel. Mais na zo diplôme, na opes exemple na 6 ça qui diplôme. Ah OK, on voit. Na suka ki na 6 4e na mati 5e humanité. Bonga mineva les ate bakati. OK. Musala moko te ko eko na bureau, so za na desisté. Oui, ça c'est diplôme te na Congo en plus aux handicapé physique, biloko nini omema. Na omemeloko nini. Pour na ça ata na cuisine. Oui. Donc, etinda na ngeza senga mbongo na ville. C'est pour Bible le dit que roi David a dit j'ai été jeune, j'ai vécu, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité demande mandia. Amen. Demande du pain. Mana ko senga te. Donc, ezelo ko mona ndeka ko lala na ba église. Donc, musana nga ko lala kwa Minerval la classe ezate. OK. Ina ba benga na ngai na Minerval. Après, kotani na ba producteur, nde siko na ko bima. Ah. Na Inas ba benga na ngai. Donc parce que nazaki na Minerval te bon Minerval ya la quitté mais lelo école ekatanaka na zanga Minerval lelo na komo kotanga école ya ofele mais ya cher. Amen. Ya ofele mais ya cher. Amen. Bo ba oleisanga ba olatisanga donc na tanga lelo kalami ki nazobima donc je suis déjà développeur web
Donc bateau ba programmaka mais bon mutu a développeur ouais ba comprendre moi expliquer bien ça. Donc on peut dire que ce que Dieu a dit à Nzamba Lobaki Nayo à l'époque à Kosakite. À Kosakite parce que musique comme musique en Nzamba yango mutu zwinga et façonninga donc Nzamba façonninga la partie ya talent ou la pesinga ya musique na tambo mokini mobimba et tant on a zo côté yapé na lobelaka toujours mona tana oteya na obina kaka na oyemba kaka ki non ou aza musicien mutazo teya. Donc Nzamba Lobaka otombolanga nango je suis toujours malgré après ça une vision ya ko bâtir l'église mais batba opambolama toujours na oyo azo ça na témoignage dans la vie nanga. Amen. Alors à quand tu as pris la décision ya ko ça la premier album Oeza Likambo ya Ngolu? Oui, en 2004 si je me trompe pas. Oui, Likambo ya Ngolu yo oyebi na ba année mais ils ont dit on a eu ça mon amour. Na journaliste papa. Ils ont on a cause na moi na Emilie c'est que na la moi muke. Bana ninga muke ba yebi ngai te ba yebi Likambo ya Ngolu. Tenga yebi ngala yebi. Oui, ngala yebi. Ça c'est la bien c'est notre émission. Donc na yebi. Oui, c'était en 2004 Likambo ya Ngolu. Donc c'est vraiment en tout cas merci chapeau. Donc au Kanisinga les sous belle époque. Amen. Likambo ya Ngolu. Ezana ngoli Likambo ya kisite o pe afalanga te o. Ezana Likambo ya Ngolu pe ya molimo mosantu. Sambe ya ko salaka na banana ye o. Ezana ngoli Likambo ya kisite o pe afalanga te o. Ezana Likambo ya Ngolu pe ya molimo mosantu. Sambe ya ko salaka na banana ye o. Bakota banda bobo mama mingi basila kokufo. Ikolo ya lupema mingi bakufa bojene o. Ikolo ya sise mingi babela maboma e. Ikolo ya portable mingi babela sida o. Ikolo ya diama mingi bakota magene o. Kanga soki olingi ozoluke baesengeli kosimba kisi. Jésus album wana nakendeki mokolo moko epa producteur moko tokuta na kati ya maison wana na ser moko mpe banda omeka koyemba na baquartier nga mpe na banda omeka koyemba na baquartier biso nyonso tu mais à l'époque wana nga déjà tant toyaki wana nasi nabeti na campagne ya Rina Bonke nabeti na bacampagne ya minene ya Coutinho Fernando nabeti na bacampagne lokola ya Sony Kafuta évangéliste Sony Kafuta bato bayeba inga quand même mais sans album. Donc mpona kozala franke ngai nazalaki na album te mais Barumbu Lingwala Kinshasa donc soko ye na campagne na so campagne na yo batia affiche kombo ya ikeza te bandingi bayebiso bengisa mwana mobali wana naza nano ata na album te élévation ya 4 coins naza nano na album te tokóma na kati ya studio wana tozwaki rendez-vous place ya producteur wana ntango abimi abengi biso bato baye makambo ya miziki baya bakuta ntango tozokuta ser wana azokuta nga mpe nakokuta producteur wana tali abi yo nani abengi yo ayebisi ser wana kota abi nanga kende albiba abengana nga lokola mwa ntango abengani nga abi nanga nani abengisaki ntango navandi boye nalobi Nzambe quelle humiliation banda lelo na vi na nga na kotikalaka koluka producteur te nga nalapaka bongo ti lelo mpe naluka producteur te nalobi Nzambe soki yo moto obenga na miziki tinga producteur alukanga kaka ndenge nga na pronosaki un jour tosali théâtre na ndeko John Les évangéliste John Les ba tozalaki na prophète miracle bandeko ebele tozalaki na bango tosali théâtre nayemba nzembo na nga yaya o yaya yaya na nga ya mobali ye yaya na nga ya mobali ye yaya na nga landi yango ntango bayoki yango mama nayobi na yo babengi nga na parti ya Londres na fils toko na mama Monique ike
mwana kubalo babandi kulukanga nazaki na numéro ya téléphone tenga téléphone na ndo muna ka bato otambwa na $10 kwa na simba na mabuku na magi na ndo yimba na oninga tika mama via mutu ya ndenge oui babenganga ndeka na weba obenganga babenganga batindeli ngai $5,000 kwa na kota na studio ndina yekusala mamo titre album likambo ya ngolo. Likamangolo et Akibongo. Donc c'était par humiliation. Voilà. Après humiliation, élévation. Ouais. Alors, message ni no linga ki opesa biso na moi c'est Azemi parce que na fanda ki na lobi moi c'est Azemi. Aye sani na kati album afo Eric. Aussi cité fulu bana komaki moi c'est Azemi abundaka te. Oui, pour aye ki osani moi c'est Azemi pourquoi? Azali lokola mokumbi motuka tala kasi mate yekosala kapasi mingi na motema likambo ya malamu bato batelemelaka yango yekosala kapasi mingi na motema likambo ya malamu. Merci. Oui, vous savez, vous pouvez battre belé balanda banzi mo babongo te hein. Akumisi nzambe parce que maman na munu webi le bo sambela wapi. Na la fois j'ai senti. Eza wapi? Eza na Diblin. Nzamba pambola pasteur. Amen. Kanga ini na zuluba. Oui. Moi si Azemi on a lobaki, na lobelaki mundi. Ouais. Bible dit que na mokanda ya Romains chapitre 8. Ce que je me rappelle pas dans verset, Nabouna Sinat s'est tâtonné. Chapitre 8. Lui dit que le monde attend avec ardente une révélation venant des fils de Dieu, venant des enfants de Dieu. Donc, mokilezo le avec ardent, ils ont dit la mokilezo zela na le kosonyoso miracle. Révélation pour te pas yaba nzambe. Ya unga na ko Bible baka un fils nous est né la domination. Donc tant promesse zo pesama, promesse za lokola mwana. Ouais. Et siko mutu o azana promesse nzambe. Asa lokola mwaso azana zemi. OK. Parce que Bible zo benga biso ba l'épouse du Seigneur. Tant bon ba l'épouse du Seigneur. Moi si o ya ko bota te. C'est que azana fécondité te. Yango moni Yesu alobi nga naza nzete bino biza bitape etape kobota mbuma te na kokata yango naosenga bofungola matoi parce que makambo bayoka yango nde na église. Amen. Nzete etape kobota mbuma te na kokata yango na kobwaka yango wapi na moto. Donc moi si étape eza obligé il faut bota mbuma étape wana eza biso. Oui. Biso to abana nzambe. Toi épouse du Seigneur. Il faut tout bota. Et mbuma na biso to bota ezali nini révélation o nzamba pesio bénédiction o nzamba pesio pona o saisir yango pona mokili emona yango oza lokola mwasi ya zemi okoki kobunda te. Oui. Okoki kobunda te parce que moto asimbi maki abunda ke tumba te. Oui, ça c'est vrai. Tumba maki ko pasuka yo simbi paki amaki bo kasi parce que na Kinshasa tu ando yimba maki moko parce que maki na Kinshasa pour lia omelette oh ils a un problème mais awa siko tu zora paquet na la lia ata sous 5 maki na bala mo et quoi na récupérer la retard c'est ça mais so yimi ki pana na yo ni na zango ekutu mani na mila mo papa bate diabète bunga na ipa na diabète bunga adresse
Ok. Ngai na melama ipapa ba diabete bunga adresse. Pourquoi parce que ba mai vanda na njoto ebele. Na kuma na ko récupérer na ba miliki, comme la ba jus, comme la ba ni na récupérer ba aller ba sauter na ba gazer ba lia. Oui. Mama yango moni mutu anzana eloko ya Nzambe. Soko lo pambulama ko bunda te, ko bunda ni la kisimi. Oui. Et nous baki mutu ozana eloko ya Nzambe. Mama soni Nzambe la ka o libala. Pono kutana libala na yuwana. Il faut me battre là pour ça komote. Amen. Mutu oyo Nzambe la ka o ko tongwama. Il faut zana ba discipline parce que ozana zemi. Oui. Ça c'est une grande révélation. Amen. Moi ça zemi ko bunda te. Yo ozana la ka Nzambe, Nzambe lo ko sumba ba villa o ça mena makambo mike ba fitilité ozo bunga. C'était un jour où l'église a mené. L'église a mené. Bakebele ba olanda ye. Batunu kebele ba olanda ye. Mais likolo ya mbongo moko ka ser moko ka pesa ye. Ou epesa compréhension de l'église pe église e patani. Si. Moi ça zemi a bunye tumba. Ah oui. Ah oui, voilà. Mais kubo sanate moi soit zala na zemi ba tushaka ite. Ingolo bani. Yo oyo zana zemi ya eloko ya Nzambe. Oui. Interdiction formelle na mutu no surtout azan ndoki asimba yo. Amen. Mutu azan eloko ya Nzambe aza promesse ya Nzambe aza danger. Oui. Tant yo zo toucher ye. Amen. Yo conseiller yo. Soko moni mutu mo azana promesse ya Nzambe ata azana mbongo te ko négliger te parce que lobi na ye oyebite ba o ba négliger anga lelo bakoma ko regretter. Amen. Bakoma ko regretter tozo kene na biso presque na suka. Ozana 4 albums sur Obimisa Bando Bandi parcours na yo. Mais parce que dans les amingité, on va pas parler de tous ces albums. Single. Mais ça 4 albums. Comme 5 maman, c'est que vous en arrêtez. Et comme 5. Na tout bakisa moko et mikolo ezaki album mon auto bakisa mikolo Yahweh m'a sauvé. Yahweh m'a sauvé. Oui. Parce que banzimbo le kebele oli ke na combien de nzembo ya na Kota Studio. Oui. Vanda na bimate. Na bimite na plus de 25 nzembo o ça ba mastering ba nini parce que na bimisa ga musique mbang te. Oui. Mbang te ba consommer na wana. Ata même nzamba pesa 25 personnes à pamba, mais 25 personnes on a ba pambola. Amen. Qui ba ya million mais ba comprendre de l'autre côté, oui. Voilà. Ozana, comme tu as annoncé, biso 5e album meza déjà. Mais ce qu'on a na tuna, papa eke, au comprenant que kolingyo kufa ou je sais pas, du coup kabo oyeli biso album Testament. Parce que nga na yebi Testament eza so muta komi presque na suka linga kufa yo zana no nebele kopesa bana Nzambe. Au salé biso Testament, comprenant qu'il y a un testament. Pourquoi testament? Papa et moko muto achaki somanya. Pote muto azaka liboso akanisa ke héritage ekozala ya ye. Tanga bwaka makina mabele, atondisa makina nkele. Ezalaki na mboka moko. Tata moko azalaki na basi ebele azalaki pe na bana ebele pe na basali na ye azalaki na mwana moko moke molinga mia motema na yo abongisaki nsima ya liwa na ye ike azwa libula na yo zana tala sui na versi wana awa Nzamba pambula mutu moko. Ah oui. Nzamba pambula yo ozolanda biso. Amen. En tout cas yoka. Na Hébreux chapitre 9. Oui, Hébreux 9. Verset 16. Verset 16. Car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Amen. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse après, dans verset biblique. Dans le ngai na lobi likambo ya testament, na lobi testament pour na ngate. Testament na nga na côté ya bato ngote. Testament na ngi za pour na bana na nga. Testament na ngi za pour na mwasi na nga na famille na ngai. Testament o ngai na za ko lobela eza liloba ya Nzambe Bible. Amen. Nous non lobela bato. Na lobi te nde bato ba na Nouveau Testament, Ancien Testament. Non, ça c'est une autre dimension. Une autre dimension. Bolandanga malam. Amen. Bible lobi. Soki testament nano kolo nango oyo akomi akufi te. Testament eza na valeur te. Pourquoi? Oui. Parce que tant que akomi testament pour na tango ya kokufa. Mutu oyo atie kombo na sa nini a bénéficier nango. Oui. Mais biso Jésus qui s'akomeli biso testament. Alobaki na yo okozala mutu kasi mokila te. Amen. Alobaki na yo ser na nga okobala. Alobaki na yo okobota bana. Alobaki yo ozolanda nga. Yesu alobaki okotomba mokotambola bisika ebele okobika okokota lola. Mais tango akomi yango dès que ye azalaki na mokili testament wana nanu ezwaki valeur makasi te. Oui. Soki otali bien même Pierre tango Jésus baobeta ye Pierre batuni eke yo ozalaki na ye awangani. Oui. On a un testament et soit qui n'ont valeur. Dans la même que Pierre va bêter Jésus, Pierre a 4 minutes. Mito et quoi Jésus qui s'est le coach à zone ici, a habité Tika. Pour aller passer testament et soit qui valeur. Oui. Pierre a été bien dans le bas. Donc, par exemple, quand la Judas a été côté qu'à Jésus, Jésus a dit que mon toit de manga, mais à signer pour l'année. Parce que testament et soit une valeur. Mais tant que Jésus qui s'est profité. Amen. Testament est valeur. Amen. Mais yo kanga siko alobi akufi alobi na biso ki bokozala. So olia kufa kaka ya pamba. Depuis lobi assez. Oui. Amen. Oui. Landanga malamu. Papa na nga tango akufi atike biso le pamba. Azali na radio moko chaîne musicale mwa munene amone ki ko nga na sala ya musique abi chaîne musicale oyo so ina kufi. Mukoka na okufa. Ike azwango akena ye na makambo nango na muziki na ye. Mais mukolo papa ufaki tanga kufi tanga basilisi kokunda papa même jour wana bazwi basali na chaîne musicale wana. Et tant on a zongo batu so discuter non papa na ya komaki yango bopesa ye. Papa atikaki lokele atikaki ba lumière atikaki lopango. Batu mususu pe tant mususu babotoli batu mususu bazwi pona nini. Parce que papa a eu la bonne moralité, mais testament a eu valeur. Testament opposé à la valeur. Papa n'a pas dit qu'il a mis le pain, mais non, il va y avoir parce que ça testament a manqué. Mais Jésus-Christ, il est promet soit pesa biso. Amen. Promet soit il soit tiké la biso. Amen. Alors biso que le pain nous a yo. Oh il soit le bas pour na yo. Il moko a sefi azotala. Nalobaki ikia okende poto pwani ba opesa visa te bopesa visa. Amen. Nalobaki ikia kotambola mokili mo bakomi na Allemagne bokangi bopesa mukanda te pwani bopesa nationalité. Amen. Ozola na bien. Oui. Testament ezali liloba Nzambe oyo lobama pona ko baona mokuse eza oui et amen et ko changer ata mokolo moko te. Testament oyo eleki testament ya bakonzi. Amen. Ba président batikela bana na bango. Ba ko tikela bana na bango. L'opipe, bana mamba kumba bola. Oh Yesu atikeli yo. Amen. Libela. Oh Yesu atikeli yo. Libela. On dit comme une église. C'est comme ça nato solo là. Ça se passe comme ça nato solo là. Question un peu moins verset biblique. Bandekato solo là bazo sepela ngape nazo sepela. Je pense que c'est la première fois to yambi yo papa, mais que c'est la dernière fois. To comme vraiment pratiquement na suka, mais question moko elinga rapidement na tunayo. Frère et que aux musiciens
ndenge nini au changer musicien évangéliste directement ba pasteur ebele bakomosilika baosepesa na bino te botiki musique bokomolanda bango na makambo ya koteya ndenge nini. Merci. Nayebi ke bapasteur oyo bakomosilika baosilika mpona bato mosusu mpona ngai te. Po bayebi ke premier album na bimisa soki na bandi olakisa banini ntango osala montage ntango bandi olakisa banda kolakisa baalbum na ngai ya likambo ngulu. Banda premier album bakoma évangéliste Ikebali David. Donc nazalaki évangéliste avant na bimisa album. Ntango naoloba évangéliste eza boy ya pasteur te. Évangéliste ya 5 ministères. Évangéliste, pasteur, docteur, prophète, apôtre. Donc bango ni tous 5 ministères. Mais parmi na bango ngana évangéliste. Malgré ko yemba nanga, malgré ko beta ba shit na ngana beta ka, malgré ko baluka na mabe na mabele depuis kala nazalaka évangéliste. Et pour le moment na utai ko bâtir pasteur nanga a consacré kinga a ordonné nga comme pasteur en fonction. Je ne suis pas nazali pasteur en fonction par rapport à ndenge nazo kamba. Mais naza pasteur en fonction de ministère. Non, je suis évangéliste. Toujours confusion te. Et ce qui okobeta libaku, olingi na oki évangéliste na ngate. Pas de problème, nga nazo sala pona nzambe, nazo sala pona mutu te. Amen. Yango na déjà mutu abetaki libaku na tie déjà tika libaku na yo. Obeta libaku te makambo ki pasteur pe soki yo zongo na ndenge ki ya mbongo nga na ozongo na ndenge wana te. Soki yo zongo na ndenge intérêt ya gloire nga na vanda na foule nga so na kati église so bo vandi singa liboso ni vanda na foule depuis to bandi no émission tango benga nga frère o nga na obi no te o na za pasteur o kinga non parce que nous sommes tous frères et sœurs. Ya sœur nga na za frère. Mais na ministère nde na za évangéliste. Alors un mot pona bato pona ba pasteur ba komi kolanda siko bino. Parce que bamoni ke bino bolandi bango na mama ya ki pastorat bango pe bakomi kolanda bino na musique. Et puis après un mot de la fin pona bandeko nyonso batali biso je sais que c'est la première fois mais la dernière fois parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Faut y attendre donc continuer. Merci maman ndingo ba pasteur ou bien ba évangéliste ou ba docteur ba apôtre ba olanda biso ba komi ko yemba lokola biso. Eza mabite soki aza na droit koyemba ayemba me yemo ayeba ayemba pona nini. Esa zo yemba po amoni ke pasteur Moïse Mbi ayembaki epesi ye impact attaque pasteur akomi na ba vie ebele ngai pe na ngapi pasteur na bando yemba wana ndeko mabe yemba pona bongo te mais yemba parce que nzamba bengi yo yembela ye pe kokota pe album epekisami te moto akokota ni album mbongo na yo mbongo na wana mana kopekisa mutu moko te na kopekisa mutu te liloba nzambe nde ekamba biso na oyo ozosala soki bible elobi na apocalypse oyo amoni ke amoni ke azosala ekobo asepeli nango akontinue na ekobo oyo alingi continue na masanga na o soki olingi mpe kotambola na kobanga nzambe continue na kobanga nzambe. Amen. Mais yeba kaka avantage lifuti na yo eza nini. Nzamba pambola bino nga naza ndeko na bino Ikebali David. Nzamba pambola bino bandeko ntu bazalaka na Paris référence na biso ezali biso osambelaka na pour le moment toana Aubervilliers mais adresse na biso vraiment ya solo oyo à partir ya les 1er mai tozali na Saint-Denis boya kuna nzamba pambola bino na Zoé centre des adorateurs. Et un mot pour l'émission tout solo là. Tout solo la nzamba pambola bino mama vous a sermé na moni modèle ozosala musala o nzamba pambolo ma ekende musika to yiki kalami mito obetela biso pe to kuna na Paris pourquoi pas. Amen. Nzamba pambola ovuma musala o ekende liboso e pambolama et mission tango ekobima na sengi na bino surtout bo s'abonner. Amen. Na tout solo la. Tout solo non? Tout solo les émissions chaîne eza Diez One TV. Ok, bon qui chaîne eza Diez One TV. Yeah. En anglais non? Yeah, Diez One TV. Diez One TV. Diez One TV. Bien aimé dans le Seigneur, abonnez-vous massivement à Diez One TV et
tokota toujours na émission ya tosolola po te topambolama nzambe pambola bino masolo ya malamu eza kuna. Amen. Merci frère Ike. C'est un réel plaisir pour nous de solola. Comme j'avais dit, c'est la première fois, mais c'est la dernière fois. Et je pense qu'on peut déjà l'adresse et l'église, mais on peut aussi coordonner sur le balingi bazoyo, bakozoyo à propos de clôture. Bande kono tu balingi kozwa ngai okei na Facebook na ngai Ike Bali David. Tango mona Ike Bali David, cliquez kaka na j'aime. Si vous cliquez kaka na j'aime, abonnez-vous pour mona tala bien. So komeli un message au mona retour automatique et kozongela yo na numéro na ngai. Donc si na piske numéro ba mo boza na courage au kendo lukanga kunati. Kwa on a besoin na bino bolanda message, bolanda pe banzembo, il faut que na Facebook na ngai ou cliquer na j'aime na abonnez-vous à pour komeli un message automatique message kozongela yo au mona numéro ya évangéliste Ike Bali David. Na yipse bino dia na développeur web. Donc technique nous surtout scan to go lukanga so na YouTube au mona numéro. Osenga no cher terre, so mtenga ben osenga cher terre tarif ezate. Te tarif yate. Soki concert, au moins tant que tu as concert, as un intérêt mo quelque qui na sima. Oui. Vous comprenez? Donc il y a qui ko gagner, ngapi il faut na gagner. Tu vois qu'il est le bon fait, tu peux faire fait. Oyo ki na lobi, mama so yo bi na papa iki na beto concert. So bi na concert wani ya payant. Ozo lukani. Tenga na producteur mais yo za musala nzambo zwa ki ofele pesa yo ofele. Que wana siko ki le zwa siko pe ba frère producteur. Que le zwa pika ba yembi producteur. Donc na soki oyo ko lobitenga so ebisinga ki za concert gratuit. To perdre l'émission mbali pas de problème. Na obeta na ngana énergie yo surtout ba nzambe do apambola no. Pas de problème. Mais soki za na ngo séminaire, campagne, évangéliste Ike Yaka na campagne nani. Wow. Voilà. Merci Ndenge Bolanda Kibiso. On est pratiquement à la fin. Il y a émission na biso to solo la frère Ike Azawana apesi ba coordonnées na nyonso boleka na chaîne na ye ya YouTube, bokota na Facebook, bo contacter, bo s'abonner, ba pasteur boyoki asengaka na ye eloko te donc concert à Rosenga Mbongo parce que c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, mais séminaire gratuit, tout solo.